so ba mission wana bana mituka te tanga ba komona vena nga yampania tilelo avant d'acheter bango na mutoto bana matete mamna ba yebi yampania oyimana ayimba vocal ya chéros na net gratitude koleka combo nzimo ya vena nga chéri miclair tilelo piéton on so zui vena biso nani vena biso yo azara pa na yebo nani watanabe ba to benge shosho wata tilelo aza piéton donc ils ont reloko to benga la chef de Messi Seguin tant aux à côté au mona matiti wana kuna eleki ya biso eleki ona olia tant bon plein na fikine et on disait bon plein na fikine donc au mona que musique ya Congo lelo comme ba tricage belé siko to komi ko juger bato mali boso pour na biso to banga tout mona ke bango ba danger mais Fabregas a danger te pour leoni na yebo na to na telo boko na ya gauche Fabregas la vie na un jour arbet attendez moi c'est ba kata boko na quand on image bien mais ba concert azobeta ba concert déjà une partie déjà c'est concert et betami et plein ba répétition tout le monde a plein bon ce album Nazali awa Fabrice joue ça succès na musique il faut pas kata loboko na ngai Team France Télévision les marams salande makam. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur 3W sur King France Télévision, sur Panza Info Télévision. Vous êtes tellement nombreux pour suivre votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe on a avec votre émission 100% vérité. Simplement vérité, avec votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe on a autorité morale. Merci beaucoup Nabato Nyon sur vos liker, vos partager, vos s'abonner na chaîne Nabiso vraiment musique, sport, politique, analyse tout ça la émission Nabino 100% vérité. Merci beaucoup mon sponsor, le seigneur de la ville, Mohamed Moleka, ange, n'abarkange, le seigneur de la ville, Mohamed Moleka, mon thème maman Nabiso Charity Moleka. Merci beaucoup na Alexis Moleka, merci beaucoup na Hakim Moleka, Elisabeth Moseka. Merci beaucoup de ma négociation au Sabona Balobi, benga 3 fois King Kabo, benga 3 fois King Kabo pour son makambu. On a vu, on ne sait jamais. 3 fois King Kabo, bien. Merci beaucoup na princesse Alessandra à vie. Pasteur Alpha Lukao, pasteur Alpha Kamuto, Azala Bonzambe Katinae. Il y a botama déjà la Bonzambe. Merci beaucoup na apôtre Charlie Mobiala, champion à Doule Maboko, Trezege Mouchi, Trezege Mouchi wa dollar. Pesa dollar pour azalaka na dollar. Merci beaucoup na bandeko nyonso o balandaka biso. Merci beaucoup na Ibrator. Ibrator balbi ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Kalamingi te zobima, ce n'est pas sorcier. Kalamingi te zobima Ibrator. Yale mona matete. Balobi pe bina filé pe kalamingi te azo préparer bon moi et l'oromo ya sika après Mohamed Moleka l'oromo a bien eza kobima. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandaka biso. Merci beaucoup na Trésor Malin Mobutu. Merci beaucoup na Trésor Muzongo 3 fois King Kabo DJ Emerald na Hollywood toza toujours together. Merci beaucoup na bandeko nyonso lelo tozo ya malo tozo panza nteke ba mikolo nteke na nteke ba lobi mikolo za 100% vérité invité na nga lelo lobi te zoom cette fois-ci na ekoloba na loba na ngai mais lelo na ekoloba Trezege mochi wa dollar Mohamed Moleka le seigneur de la vie ange na barkange bazala tout autour dans ce régie eza elongo na biso to yamba déjà notre invité d'aujourd'hui. C'est parti. Bonjour Benny Romain. Actualité. Ouais. Mamna so kitoko na profiter de représentant frantique na biso Angelo. Ange na pesi bango nyonso ambote partout dans le monde. Walinga la musique kitoko parce que bina fila beti la fanatique na biso musique ya bien. Donc actualité za kitoko ni na so wana déjà awa pour exemple to casser là qui m'a répétition parce que tu préparer spectacle oyo ezala faux ya faux. Spectacle les a plus que Stade des Martyrs. Le 24 septembre on a showbiz. Donc kitoko. Bina filé babi mikolo azo kanate na ba actualité bina filé azate eza cause nini babi brato yale fumu yale azo melaya lobi soki bina filé abi on sunani yale
Ibrato ya là bien filé. Ah, natala émission ni mokala Ibrato. Ba Ibrato omoni venga sala nga passé. Moni le loto bo ba ki bina filé dans l'actualité té. Le no bin Ibra na fois la Ibra na bina filé. Par rapport à ni. Par rapport que Ibrato fois diembelani na le solo mo ya bina filé na on la TV pour que ça la baisse. Bina filé azan impact le puis bina filé za artiste mon niveau to na bato finga yango na ngai na so bali kamoto so lo bina président ay singa bina nga beni kende ko be so na makamo betani c'était ali kamo mamo to le kala internet ça que bina filé bengani ba musicien asalibo ba finge orgueil ba muni ba finge ndenge na so bali nga ba misai mais le faut to pese raison donc ça musicien o so lu avait fallu au moins que na ba wata au moins que bina filé que toutes les générations na maele. Parce que abengane ba mission lelo Fabregas ka moko ba loba ki wana yona zuwa mission ngote azuwa mission Alexis ke aza maestro kaka aza président la bango aza papa ya bia aza papa yango amoni ke mwana oyo abotaki fa ya mamuninga na bien abengani yango zuwa sombele mutuke sali bino pasi te ça biso pasi te ngalinga mingi papa moni pa tango to benga papa za ramuta maile. Papa ya bana même dio za famille wana soki ba petit mbele ba soani yo ya we ba ningi yo maîtrise ba biloko ningi ezala Fabregas ça papa mon boye ingrat Fabregas ça papa mon ingrat et puis ingrat par rapport à quoi ça dans mon thème be Fabregas azuna misère ya déplique azuya wata azuya ya Robinho yo comment so ba misère ba ninga poni ba misère bazo ya par rapport ba Monique place ba zalaki ba osala na bango bien te ba Monique se ba ye pa wata pa nani Fabregas ba okene poto ba voyager kuna ba voyager tangelo de misère Fabregas o bazaka na Fabregas avant so ba misère wana ba na mitukate tanga ba komona vena nga ya mpania tilelo avant d'acheter bango na mutoto ba matete ba mnalo ba ebi ya mpania aimba vocal ya Cherosa net gratitude koleka combo nzimo ya vena nga chéri Micler tilelo piéton on so zui vena biso yo azara pa na yebo nani Watanabe ba to benge shosho wata tilelo aza piéton. Donc ils ont reloko to benga la chef de Messi Seguin tango za koto o mona matiti wana kuna eleki ya bisu eleki ona olia tango pousa na wana olie ozongi su koto mona ora comme na le moko donc mingi ba mission o ba longwe ba groupe na biso ku ba longwe te to benga na bango bolbenga na bango po aboyeki ne ko bwaka cri o soki nani soki Fabregas soki nyanga boy ko bwaka cri wana puis fomo mais mon président bango c'est pe na ngoti okuta seme o makasi abwaka ngokuta na ba concert nyonso pe na ba répétition ya de celle-ci bon plein na fikine et on décide de plein la fikine donc au moment que musique ya Congo lelo comme ba tricage belé siko to komi ko juger bato mali boso pour na biso to banga tout monde ki bango ba danger mais Fabregas a danger te pour léoni na yebo na to na telo boko nanga ya gauche Fabregas la vie na un jour arbet attendre moi c'est ba kata boko nanga ve kanga ma image au bien mais ba concert azobeta ba concert déjà n'impact déjà c'est concert et betami et plein ba répétition to monde plein bosco album Nazali awa Fabregas joue ça succès na musique il faut pas katalo boko na ngai Fabregas dans ça succès na musique était tant de leki va faire ça tant est-ce que tant o abiso ezali ba mo ba kitse abiso pour ani tant ça qui succès na e mamo ya sala qui te bina filon sala on a succès na e le oui comment ça se passe yango parce que bina filon ça mamo succès na e Fabregas na succès na sala mamo bina filon ça te passe yango na lelo Fabregas na bina filé akomo diembe la kotia fali ke na concert à Stade de Martyrs abete pourtant que baninga nyonso ba se prononcer par rapport à Stade de Martyrs par rapport prononcer tate abete ata na 20 mètres na terrain mutoto na te oui bina filé déjà lelo na musique na biso ya Congo bina filé za muto aza ba fanatique et belé ko le ka mise belé la Congo wana na biso donc bina filé ko proclamer le ko to sango pona tembete to sango na tana biso ba mise belé ba vana na Congo na la mona ba mise belé to yebi na mona ta moko te ba Afrique du Sud ba bina filé zo même orchestre na Afrique du Sud to sango na tanto na batute pona ko se prononcer na concert avec na so Fali pour za king Fali lelo yo musique ya Congo so eza lelo moi boye Fali za parmi bato ba tomboli musique ya Congo et puis alinga rapé petit nae nga na habité bina fila frappe à flataka je m'excuse à flataka ne Fali poupa yeko na flataka te Fali pour nga atala Fali pour première émission atala Fali pour ba tuna na TV na bana ba sala rumba kitoko musique ya kitoko atanga bina filé wana nkuru ba kutena bina filé brator azawana déplique azawana yale azawana bon Ibra chanteur oui brator azana
Et vous n'avez pas besoin de faire Ibra baza batu oyo. Ibra n'a bien ça décorateur. Comme les Arabes, on a bien un vieux pichou. On a quand Kovo à l'époque. Il y a des qui sont décorés, Bobby Tabalé. So bail na minoye et tout si babylonais décoration à Kamino Balé. Si fois si sont décorés pour nous balé. Donc il faut ba bête la musique na sima baninga. Et puis ayiba pe le pema muninga. Parce que le place où il Brazil le mudangaza on a Yasser Arafat. On a bête masola les trous. Yasser Arafat ça yema amour. Parce que dans l'album amour o ka ibra basala featuring na Fabregas. Mais ba ça vocal. Thierry Mugler Tao aujourd'hui na vie na Yasser Arafat. Na mbilinga ta moni ke Fabregas na ibra na Yasser Simbate akeko ta fiti. Akepa Fabregas ke lo bani mo Fabregas PC poste na chef. Il boit à mi sente mi se faut beta musique to yoka moni ve moni batu ba baté et le comme œuvre na le yokani après bataille comme œuvre comme exemple typique so il fallait pour pendant ferré na 2006 bazaki ba grand leone to benga mama grand parce que au monde a 20 son papa mais bazalaki succès parce que musique na bango wana lo esaki en 2006 le 2022 biso to kolinga la koli et comme œuvre pour nanga donc œuvre ça et comme na succès ça là qui un peu comme il boit tant on n'y a ça non œuvre parce que des musiques ni encore qui débat 12 ans de carrière de bima ça na œuvre tant il prend mission TV quand on a comme mission so singa depuis ça va quand même depuis qu'il y a ta musique n'est bien parce que belle ta musique bien il braté il bravo maman par rapport il y a Ferregola par rapport il y a Ferregola depuis Ferregola yena nani mukentonga guerre yangoyo yena mukentonga boy parmi les 5 chanteurs au Ferregola atangaki bina fili ba yana katite ba Ibrator bazona katite analyse on ressent analyse on ça là na PCV na ngai chetani gola bambote au moni au congolais internet c'est comment mambelé biso na Congo opinion mutu eza ya batunyo sauté faire ça qui opinion na opinion fait so fali ba que so bati D bati va le D fait que moni kakina 5 donc les opinions na mais ngana bi que faire un grand chanteur donc tant sali opinion na rôle bati que za mabe c'est que à mon appel que peut-être ningi ya monaka ezaka bongo na ko kondana ngote même grand chanteur basé belé na Congo na biso basa me belé au moins que ba yemba rapper musique par rapport parmi ba chanteurs oyo yebi parmi 5 chanteurs oyo bi que ba yemba makasi na génération ni un grand chanteur oh yemba non j'avais nanga Yasser Arafat benja Yasser va bien un grand chanteur bina filé nom tel bosso après bina filé un grand chanteur na on a sous grand pote déplique déplique sous grand chanteur na on a souvé nanga Omba grand chanteur venanga non Fuji PV photo bossa na té venanga non Fuji grand chanteur et kali moko venanga Thierry Mugler wala ke trop matete wala ke trop matete ke wala gisi ko ça nous mwana matete merci beaucoup na levé Chamala hein levé Chamala merci beaucoup à manager Pape Mineza hein manager Pape Mineza na Bluetooth hein mon toche kimia na Bluetooth tu propriété na Bluetooth et pas le boss Alex Moulimbi mokonzi ya mboka bolobiso lingo lia bilora bien na mboka wa Afrique du Sud on a kata Johannesburg lingo lia taba vraiment bien il va tumba ba kalinga taba ya sorti nyonso hein lingo lia soupa bien mal legi mora bien le bilora Congo hein yaka na Bluetooth na Yoville hein babi malolo banzutu malolo misuni azawana marqué kala mingi tazobeta tour na Cape Town manzonzi ko boya kindi anikisa manzoto hein malolo banzutu vraiment na pession mbote place ozali salara bilora bien lambelara bana mbanza bana ya jobo mobimba bazala bien toujours prendre ça le sénateur afi Didier Luka papa na 3G hein le vieux Christian Sai tozara toujours together beni rume actualité oyo ya bina filé ya makasi bandeko bazolanda bina filé ba programme na ye eza non ndenge ouais programme président eza makitoko aza le seul musicien oyo depuis année banda ti le l'autre ko mata ba 886 concerts donc par ma reste neza kitoko ki makitoko la minso to cancela ki ba répétition parce que moni répétition est quand même mbelé ba to miso ba tinda ba répétition voilà bobanga ba répétition pour Ibrator la ministre
alors ça la plein la répétition tali côté kuna maestro alors ça la plein la répétition parce que bina fila talika ke na minutes oyo gero eza makasi yango moni ga bloqué na ngeti ibro na bisa répéter na ebité balimbisa ngai ibro bisa répéter na ebité Fabregas pe même bisa répéter pe na ebité fona landela mais na bato mba tangi ngai ibro tona Fabregas lelo mutaliki bi na fila na 6 c'est bon, il ça bien filé, so bien filé, ce n'est pas sorcier, on est au bêta. Ah. Mais tous arana yo sur la bêta, yo avec une sur la naï, tous arana wa ba venanga. Yo do vanda mala ba ni no ki manzi mo ya iboto. Donc il y a un monde présent Kasselaki parce que comme un scandale même gouvernement par le bas biso ba réputation va conseil comme scandalé donc comme ce qui bien fait des conseils il faut bouler dans le pays moment que le gouvernement Kasselaki président habité tout paiement tout préparé show na soirée na biso ya monende au bongi ça le 24 septembre na showbiz on les amas donc au bangen na ba conseil na invité ba tenir so déjà ba délégation pour tout déjà zoya ba venanga ba jipi ba kula déjà ba zoya ba venanga ba na ba venanga na États-Unis batu bele pa bazoya ba Eric Mboyo na États-Unis batu bazoya de délégation ya batu bazoya pour na concert wana ya bina filé et ça première photo mona batu mona on na concert wenge que 4x4 basangani ba hotel etondi ya bina filé scandale ba hotel eza souté na minute na sauvé par rapport à staff il y a héritier watana be na mboko tout monde héritier watana bazana ba staff héritier watana be azala moi batu moko boye mais awa na mboka oyo bien affilé tout le monde a ba staff à part yo na tini tumba et c'est la cause. Ouais merci vous m'avez na question vraiment question dans nos éléments yango yo les veufs de bien affilé ça toi ba sena biso ba kapitumba tuzana bango wana tuzana ba masala ba sage ngamo na za premier za kinini mutu azaki leader na biso na les veufs ezaki yambeya sini azakani mwana katite sini aza master ya président mais aza mutu pas sapota biso yambeya ko saki yambeya ke Congo dans Kenya Congo ne m'a montré ça qui mukela mais pour le moment nous sommes déjà boué déjà zongi parce que ngamuna si on a beaucoup mardi passé tous en réunion ils a dit réunion mon tout ça réunion biso ensemble donc ba polo ça là m'a déjà calaté pour tout ça la sortie officielle il y a album na biso positionnement donc yango bena profiter ko benga ba prêtre bazara na mboka on a fait d'ici to senga ba soutien na bango pour le Congo ezai simba ba fait na biso ba prêtre Mohamed Moleka ba fait na ba Mick Jenda ba fait na ba trésor malais Mobutu to senga ba soutien ba wana pour que tout ça le connaît que liboso coupe ezali et puis chaque mardi tout ça la réunion na monde arabe. Yeah, merci beaucoup. Donc, j'étais déjà na fin de mission na biso 100% vérité. Na pesi mot de sunama sanangai Yannick Mougu. Yannick Mougu vraiment azana Bluetooth. Yem tazawa na zo management bilo mike na Bluetooth voilà vraiment place azali na pesi mot sans oublier Maître Razé fils. Maître Razé fils c'est Mourazuma. Office toujours ne tombera jamais avec Mbadi parmi les restes. Parmi les restes 1000 genda. 1000 genda babio ou mystique babi les époques na yo trésor muzongo 1000 genda zalaka ningo zalaka et okene bien beni ume bina filé na mboka oyo bina filé banzembo na yeso azoyima ba concert babi place à Mohamed Moleka amela mungonga c'est ça solo atiza lokuta moi le kuta même le répéter les kabot toi mona dans minute tout ça déjà pour mes arani mouvé album betela ki eza Mohamed Moleka mais album wana poétaire na eza Mohamed Moleka te poétaire azali mais nzembo ezaki ya boss na biso mo na katsa fu ici Mohamed Moleka donc partout bien la philosophie beta ba concert na ye so botali azobwa kaka nzinde ka Mohamed ezala parce que nzembo wana eza na po longo na mutu eza pasi to zolo Mohamed Moleka Charity Moleka so tsanani to so no bien so ya aluka bacha ye so longo liango o tsako nani beni ya rume na oibomi le comme passe donc yango meza passe za longa ne ba congolais ba luko basa ba bilo mo ba bepisa relation na ina Mohamed Moleka bina filaza ba jara ba to ante ka sali loko o pesa ke ba là et puis na suka mo te car ninga beta ngo partout abeta ngo rabon conseil européen na ba musicien congolais pour tout chiter ouais conseil européen na ba musicien congolais tout sikila ba ninga petan ce comité muninga beta muninga maboko pour mukileza nzambe biso muto linga te za auto za lelo mpe mutu mo pe linga pete muninga po za leza mutu te eza nzambe muto linga za bongo to longola keto ba misene biso ya Congo aussi ba Fabregas ba Ibra ba tamitema Fabregas esa bino po azui filet fisé na filet mais asa pe général zo yemba mabe filet na filet fisé na filet zo yemba makasi kolega nani
Collègue nani. Ah oui, m'a quitté quoi? Parce que nani. Il est bien. Parce que biso président soit l'équipe président bon loimba. Collègue nani. Nani ah papa. Bina filé legi mais son loim. Musika. Vi. Ba voix monsieur ba voix monsieur moni eza ba voix monsieur eza la voix. Et la voix monsieur. C'est moi quoi my brain da. Dis-moi. Ouais, wa Fabregas. Ah nze mwana na yo comme na landela ngote po est-ce que baba to kisa made suna bouquet. Tout ça bien. Bouquet vraiment. Mo te comme liboma. Fabregas a que clochard malem liboma yo to kiselo na bouquet. Wapon. Na bati kabina filé le ezata bina filé. Il boto ta na ezaki kala et simbarate qui sera que date na maison mais simbarate vie le cas. Donc moi mukia na lukaza muto organiser via lukata mo terrain mo bona pas ça à no tonga malem mais pour retraite les amabi. Pour retraite les amabi parce que bina filé le tout ça na succès et puis na yusu na bosse na lo basu ba fanatique so bazela générique yo ezo bima ezo kanga tous les génériques ah générique il fallait me rentrer et titre na rentrée scolaire c'est bimi déjà. Ah biso ah yigi ah te nzamba e barane asala parce que so igazaki te dans la zawapi to na zandeni ozala pas ibratot te na singa za ba ibote pas nani Fabregas te na ska poza te bon ba kuranga te na kiloti. Merci beaucoup. Dernière question pour te clôturer na émission Nabiso 100% vérité. Babi bene hein au bina filale la bene ma fille. Bolobi Ibrator ache pardon Fabregas ache palin na palin na mutuka. Alobi ke bene azoya azo rejoindre groupe nae. Na tambola makolo ben azo souffrir amoni mwana mwasi kitoko bongo akotambola makolo te akozanga pe palin te. Ça fait mal. Fabregas est au moins au bengaye na ils ont Jean 316 hein. Les hein. Le mot Zarana, ceux qui viennent dérober, gorger, bouinaboué. Ils ont le pan, ils ont le pan. Fabregas, ils ont le pan. On ne peut pas se répéter le pan, on a. A foutu là, on a foutu là depuis la maison, mais à Rouméloana. À Rouméloana, le pan, on a la piscine, à Rouméloana, a foutu là, Tilelo. Moni Fabregas, il est au face à la minute des années. A créé ma ministère Moussous. A ça la rectifier ma ministère Moussous. Je sais pas rapport à Ben Nakende. Ben Nakende est président de l'Obagine. Bissonné le Zarana, orchestre, ils ont bien affilé. Ils ont bien affilé. Donc tous les ministères bazam dans l'équipe n'a fait un succès azaté. Donc tout rôle bango soit rôle long bien fait ça succès. So na mina tangelo ke bandal bibina fila bandal ministère bayemba so tali na to atana 5 vocales te. Ministère bien fila bayeba na mo pété. Bayeba nyo. Ke bayeba ite. Si ba luka bango. Ba ninga ne ba bimisa bango. Ben na yeba ina ete ba bayeba ina bango pété. Masana animateur akenda ba Fabregas wala végétal. Premier jour que Fabregas a la carne car zongo. Akuta ni arabe makolo te. Arabe makolo na terci. Donc il est question on peut ça mingi pas ben biso to na prometé. Ça pour ça kende. Mais oui parce que bo kende. Retour ça to yebi masula kofi olomide tango na zo mise tout yebi ça mise ni ko faire joie. Le lo ça ba suka tout ba venir ba J3 inaperçu. Aujourd'hui avec biso ba G5 inaperçu. Comprendre. Donc muto azolunga zo esika mo amonyo de choses bien alonga zo pour bébé sa carrière non Fabregas nga bo mande carrière ya lobby ya musique à lobby parce que ya caractère roya bien sur ici quand on bien filé baye sur na tiki génération bien filo ba me belé non finalement on fa zo bana na afina bango biso vraiment porte ça ouvert na muto tout aza poza kende akene biso bien filé na sala bango pour baye ba bango bien filé. Yeah, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission 100% vérité, présentée par votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe on a Tosara Bongo Nega Toyokana, Tosara Musala ou Tatanzamba. Tindela biso naba téléspectateurs na biso naba to balingara biso vraiment. Merci beaucoup na Babi bientôt awa Just Diena, Just Diena en Afrique du Sud awa, en Afrique du Sud. Kalamingite tout ba Just Diena za obeta 4 concerts pour mona bana Cape Town bozela Just Diena bana Durban bozela Just Diena tobi ke héritier Watanabe azalai awa nasi de bien azongaki lobby vraiment to monaki le seigneur de la ville Mohamed Moleka ba ange na ba archange baza tout autour na ye to monaki yani kinia 2 personnes na ba patron
ya mboka oyo ya mboka oyo bato bosala mama bien na communauté congolaise bami balekaka Yannick Kinia na Mohamed Moleka Yannick Kinia zawana ba ange na ba archange zo protéger Mohamed Moleka yango Yannick Kinia pe ticket ba ange pe bazala toujours pembeni na. Merci beaucoup na trésor muchi wa dollar pesara dollar. Merci beaucoup na MP Dari mettre MP Dari ya pembe père double tout le monde a aussi MP Dari zawana tout le monde a sous mettre Teddy Moniagno États-Unis. Beni ou me vendre ça staff pour tout clôturer. Ouais, merci vraiment. On appelle ça les philosophes. J'en suis philosophe. La Simone, la caméra, on appelle ça Bambota trop. Et sans oublier mon vieux John et Bonzo. 4 faces, Bilongi. Bambota trop. Et puis Bonzo, Nassi Bouya, Arsola bien. Pas solo déjà bien. Bonzo, la pression Mbote. Nabi, bientôt, moi la matita tanga, moi la matita solo. Toujours 4 faces. Anabiso. On va venir à la PC, capoter botonton, bambota trop, et puis malolo misuni. Babie misuni, on a ça, on a damas tout damangonde. Tout lire. Oh, comment lire misuni malolo? Hein? Oh, lire misuni malolo. La PC, on a mon veillan, on vient à Yannick. Na PC bambota trop, et puis na PC, masanga aima mongaba depuis Val, babi moi na muki ota moi na wajipa ba député na Congo, bambote na PC Julie Manziba. Balobi déjà karaté championnat de Zongi, Djogo Zonga déjà na terrain déjà na PC bambote. Normalement Julie Manziba bete match ça va. Na terrain Zongi déjà Julie Manziba. Marguerite na rolobate Julie Manziba. Djogo na biso ya matete. Zongi makasi et puis na PC masana ngai Obed Mandala. Abi moi na Eric Mandala na PC bambota trop depuis kini ba beta na renaissance tokos mamu qui est bien et puis na PC président Yannick Wenge bambote bisika zaina faimo bimba et puis Exumba yo. Yeah, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission 100% vérité. Mon confrère Yannick Wenge Molipa Sabalobi toujours together. Balobi to salara together kaka ba mekaba samba ba ya ku ba ya la grimace ba ku samba balobi Jobu rese abiso Jobu repesa meli na biso na ministre do simi Jobu na maboko ba sawapi ba omona na te ba kimi ba de bake wapi nga ya Zumba yo masana nga Yannick muku tout ça toujours together. Merci beaucoup na agence Noëlla NG Business et pas le boss Obed Nzao. Agence Noëlla NG Business et pas le boss Obed Nzao. Balobi kuna oche et komi. Merci beaucoup na mon vieux manager Wasimi place bien. Merci beaucoup le mandero nyonso. Donc comme la fin, on va ici le staff nyonso déjà qui te autour. On a rappelé sur la Fantique na biso que les 24 oyo la showbiz wana tout bon ça bon habillé et ça moins cher. VIP $50. Normal $20. Donc moins cher on a vu président c'est moins cher pour ani habiter pour habiter la batunyo so muso ko zapper en hôtel quand ça ta malem pour bayo ka musique na kitoko donc $50 apamba au moni bina fait na showbiz les 24 euros so nza masunginga esu na ko zapper wana mais banaka bina fila ba OK kino kene kintile lo kinda kinte te fakina kende président moni président bina fila za mon président à peine à voilà le l'émission. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Thank you.